Bonjour, bonsoir, bana mama la famille, ça dépend ernion so bozwa mi bambote ya Noela TV bonne année, ça dépend bisika nyonso tokoti biso nyonso nzambe na lola abombi biso pe abateli biso. En tout cas, topesa ye kaka merci po ete azali malamu pe ete azali bolingo mingi. En tout cas, 2025 oyo nakokota nango pe na makambo ebele, na makambo ya kofinga mbutu mwete. Benita, yo kaka mingi ma chérie, yo kaka mingi. En tout cas, ezosala pasi pe mawa. Olingi libala, olingi kozala na mobali na ndako me libala ngo pe ezolinga yo te. Yo moko ozosala n'importe quoi, yo moko ozobimisa ba sanité, ba insanité ya ndako na yo yango na mobali na yo yango, yo moko ozobimisa ngo. Yo moko ozoya kolela pe na kati ya TikTok, na kati ya réseaux sociaux, yo moko kaka bayokelo mawa. Tellement ozobeta toloke batikela ko mbongo ebele, ozosomba na yo bakroni mama, ba journaliste ozopesa bango mpo bazala na ngambo no bakotela yo mama. Eza moto nyonso te. Tobanga kaka nzambe, tokendeka na sentiment te ke non, parce que tosalaka biso nyonso na kati ya réseaux sociaux, donc ndeko na biso ata asali mabe, ata abomi mutu, bino boza wana non, ata asali nyonso tokokotela ye kaka, biso tosalaka na ye tokotela ye kaka te. Mobali na ye wana pe Ramses aza pe mutu, aza pe na makila ezokita na nzoto na ye lolenge, makila ezokita na kati ya Benita. Tolongola baje ya part. Aza pe congolais comme Benita pe aza congolaise. Donc soki botali bomoni ke o wana kuna pe asali mabe, bolobeli ye, o wana kuna pe alobi malamu bokoteli ye, eza te ke parce que Benita mutu ayaki liboso na kati ya réseaux sociaux, yende mutu asalaka na TikTok, donc ata azosala mabe, ale bino bokozwa kaka bokoteli na ngambu na ye ke parce que o wana aye koyebana na nsima ya Benita, donc il faut tokotele kaka aza ndeko na biso te, bosalaka eloko wana te. Nzamba boyi injustice bongo, eza bien te, eza malamu te. Donc c'est lo bino nyonso bakroni mama, bakroni kesi, bakroni papa. Donc mutu na mutu azalaka na envie na ye, azalaka na eloko na ye azomona ezosemble ye bonke na loba pona banga nzambe, na loba vérité, rien que la vérité. Donc Karine du fait que alobi ke non nga na koloba ngo nanu te ngai ifuna yoka matoi mibale, balobi ke mokonzi ya mboka aliaka matoi mibale ayokaka munoko ya mutu na mutu. Eza te ke nakoyaka wana na koti na kati ya réseaux sociaux na bandi ko boma na ngai kaka Ramses pwani yo sali boy pwani bandeko no bazo kofinga boy, pourquoi oboyi Benita pwani ni boy. Alobaki yango bien ke nalingaki koloba te, ça fait soki 3 semaines ayebaki alingaki aya koloba me azolinga koloba te, alingi kaka ke ayamba pe libota ya Ramses parce que aza mutu azo réfléchir azotala non, peut-être mutu oya liboso pe aye koloba, aye kopesa ba version na yo eza ya solo te, eza lokuta. Alingaki ayoki apesi pe ya ye pe contribution, alobi pe oyo ye ezobima na kati ya monoko na siko bino bolingi ni bokomi contre Karine, pourquoi yo kokotela Ramses ozo contre Benita? Non, eza bongo te. Akoteli Ramses te, akoteli Benita te, alobi apesi point de vue na ye. Tomonaki Karine ayaki awa na mobali na ye, papa ya mwana na ye abano benga ye moko ma fils, ayaki seul, ayaki na bandeko ya mobali ya papa ya mwana na ye te, ayaki kaka seul na mobali na ye kaka toyokaki kombo apesaki mwana répété yango awa eza te parce que boyebi yango bomonaki ye moko ata mabe yango ezali me bomba yango ke ozo kobimisa ba voix, ozo kobimisa ba audio, eza nango rien à voir na makambo ye nango te, eza malamu te, eza bien te.
Siko bokomi bino so contre Karen pourquoi ya koko lo baboye. Donc Karen sera le but vérité et comme mabe. So Karen le but donc alanda ka nyonso bino boko sala parce que bino boze ebele ya azaye moko non. Azaye moko te ba shino na epi baza wana bakotela ye. Eza malamu te en tout cas botika ki monte mabe to komi na 2025 bo bongo la mitema na bino. Yesu akoya nzamba akoya kote bino mitema mabe boye. Bozo la ka contre pour ba mieto ki benita pe apesi pesi bino ba 100 ba 200 et osala bino nini esala bino eloko te me kozala sincère liboso na nzambe eleki ba 100 wana eleki ba 200 wana donc benita ye moko asali insieste na kati ya ndako na ye asali n'importe quoi na kati ya ndako na ye azokobokola mobali na ye aza na malade na kati ya ndako me akotika ye azokende na Chypre kuna kolanda mobali en tout cas pona bino bozomona ngo bien eza ya kobetela maboko ya kosepela nango. Est-ce que eza malamu na kambo benita asalaki eza bien te eza eloko autorize ya koencourage te tanke bana ya papa wana bazalaka ya kolela balelaka ye moto batikeli bomengo me ye ndi moto asalaki makambo wana. Donc cela veut dire so totally bien ayebaki ke papa oyo kotikeli bomengo wana ebele yango nasala ye vite na enchaîner ye vite fait po akufa ngana ti kosaka na bomengo siko bomengo ngo osakani nango okomi sikoyo bamibala bano kosaka na yo okopesa boye bale oke boye bale basaka na yo eza malamu te. Eza malamu te molimo ya mutu epema nango na calme na kimia me oyo osalaki na kati ya ndako ya libala ezalaki yango te ezalaki malamu te. Ezalaki malamu te okokende na Chypre kuna obimi na Ramesses oye koto na ndako wana oye kolambela mobali ya bato mwa eloko ya kolia ya solo ozopesa moninga pasi ti akeye oenchaîne ye akeye on ne sait pas est-ce que malade wana aye kokufa pe vite fait est-ce que ezalaki souci. En plus yo moko tolobaka ye moto atindaka yo kekende obima kende kozwa mibala bakongole obi mibali mosusu ozokoloba oyo bazalaka zwa moko ti na mikwa oyo alingaka te ayokake mwasi na ye atrompe na moto songolo pakala oyo mwasi mamonaki eboye me yo ozoparvenir koloba ke atinda yo bima. Est-ce que eza bien oyo bosala est-ce que okopambwama bien eske mibala ngo kozwa soki bakanisi batali na kati ya réseaux sociaux oyo bayokaki oyo ozoloba na monoko na yo moko oyo osalaki mobali nango akozala na confiance na yo bakobanda kosaka na yo bongo baleyo mbongo ti mbongo koya kosila yo bazwi babwaki yo bongo lolenge baliaka bajoka soki sukali esili babwakaka. Eza malamu te makambo oyo osalaki eza bien te. Il fallait ozela kaka papa wana tellement oyeba ye ke aza na malade akokende na ye. Ozela kaka ti mokolo akokufa yo ti kosala vie na yo olingi ozala bien ba problème oyo ezobimela yo boye elingi ezala te. Na kota mobali wana balinga bamona mpe ete mwana mwasi oyo ndeko na biso abali ye aza mwana moke tosukola ye mai tolongola libabe bilamba oyo azalaki nango na nzoto malgré tout papa wana akufaki yo ozalaki na yo na kati ya life na yo ozokoganga kuna ozokosala ba life na basoda na yo akufi babengi yo akobenga no mama balingaki basokola yo balongola bututu wana yo olobi no basali na nzambe basambelaki mpona yo wi toboyi te biso nyonso tokima kaka na se ya makolo ya nkolo Yesu Masiya me kutime mpe ezalaka mpe na mwa ntina ezalaka mpe na mwa maloba kitoko balobeli na monoko kaka ke eza problème te na kombo na Yesu makambo wana kosukola na biso ezalaka susu te Yesu nde aya na place na biso Yesu nde moto asukolaka biso bapamboli okatala maloba wana me maloba wana babimisaka yango te babimisaka kaka makambo kolela benita asali boye benita azwa boye eza malamu te ma chérie eza malamu te. Koya koganga mingi na kati ya réseaux sociaux kozwa batémoin ebele boye eza nango na ntina te il fallait ogarder kaka silence olengo ogardaki silence na yo kaka bongo problème eza te sikoyo botiki problème wana kuna na mobali no ndenge ezokita ezomata ekiti na kati ya motu ya Karen mokonzi est-ce que eza normal
eza normal te. Donc ye tellement azala bomoni eke azalaka mabele ya pete, Karine azala mabele ya pete te, mpe azala na bato na ye bachinois na ye oyo bakotelaka ye oyo babundaka mpe mpo na ye. azala mabele ya pete te mpo akende kaka na sentiment, akota na sentiment azomona ke non rouge eza rouge, noir eza noir, aye akoloba ke non oyo eza rouge te oyo eza noir te. Non. ezalaka bongo te, mutu nyonso azalaka akendaka na sentiment te, mutu nyonso okende kaka na plaisir teke te. Nalanda peut-être songolo mpakala tozalaki na bango na life ndenge tolobaki bango bachange langage, ngai mpe nalanda bango. Non, mutu nyonso azalaka bongo te. Mutu na mutu ayebi ndenge nini abangaka nzambe na ye, ndenge nini akoki koloba verité, ndenge nini akoki koloba ke te nalobaka ye moko alobi ke sur 10 nakoloba na ngai ata 8 balamu me de nakosa wi. Nani wana kotika éternellement kaka kosala kaka mabe? Nani wana kotika éternellement kaka kokosa kaka te? Mutu achangeaka, okosala mabe osalaki mabe banda kala me okochange. Preuve ane tomoni bakulu na oyo ndenge bazosala bandeko na biso na Kinshasa, ndenge bazokoboma bato, ndenge bazokopasola bato mabumu, bakozwa bambongo bapesi bango me baluki ifo baboma yo kaka po esila. Suka lelo bakulu na wana bakomi kolela te, bakomi mpe kolela soki oyo basalaka bato eza malamu, bango mpe bakende kosubir sort oyo, bakende mpe baboma bango. Soki liwa eza bien ndenge babando osalaka bato, baboma bango mpe bongo. Donc bino boza wana bokosangana ebele bosangani ebele ale bosali click na bino ekomi na moto ya Karine. On dirait Karine moto akende kobalisa Benita na Ramses wana ki mobali wana. On dirait Karine moto azwaki mbongo wana abanda kopesa baboti ya Ramses. On dirait abano sala biyenga na bango na Dubai kuna bazokende koseka kuna bazokende so abamituka kuna Karine azalaki. Karine apesi point de vue na ye, ndenge amoni mutu na mutu ndenge apesaki baversion na ye, mutu na mutu ndenge aye kopesa oyo ye amonaki ye mpe alobi azalaki ni pour ni contre. Siko na bino bacongolais na bacongolaise bobaluki ke Karine mpo nini nakoki koloba boye, mpo nini nakoki kosala boye. Mais non. Yo okomi na mbongo ebele, oza na mbongo ebele olobi peke esili te ezali kutu. Oui, c'est bien, lia yango bien, mais talaka pe ozolia yango na banani, talaka pe mibali yango pe ozokozwa bazokoya ndenge nini na profit ya mbongo wana ke bakwesa yo koma par terre après lobi babana koseka yo. Non, zala nde mayele kolanda sentiment te, ndenge bazokotelo na kati ya balife atiki to ozosala ba 12,000 ka ba 13,000 ka yo ozomona kaka wana ke oleki ozoloba eloko te ya malunga pe te, omoni ke kaka angaya wana nakangi uyo kangi. Zonga mbuto raisonner vi na nga boye ezokende ndenge nini, vi na nga boye ekosuka ndenge nini. Obimi pe ko répondre eza nango mabe te, osali pe bien, me yo moko fanda na kati na mitala ke ngai penza eske vi yango ekozala nga boye, eske maloba mabe ebimaki na ngambo ya mobali oyo nabalaki liboso. Otali nini yango ezokendele te, eske mobala misato nakozala na ye ndenge nini, ifuna change ndenge nini. Me yo ozokende na basentiment, yo ozomona ke bakumisaka yo ozomona ke mutu nyonso na rezo so bakotelaka yo. Non, bango nyonso bazokotela yo me bazosunga yo pe te, bazosunga yo te, au contraire bazotia yo na kati ya libulu susu oli bapesa conseil ke non mikitisa azala calme kosala boye te. Mais non, bango bazokopesa baconseil mabe, Karine asali boye, Karine aza contre mpo na yo, tala Karine alobaki boye ebongo oye alobaki mpo na Karine moko alobaki ke ezali na ndeko ya Ramses wana ye Benita moto abanda kotinda ye mpo aya kobwakela Karine bambwakela. Asala ondire ye te Karine kotuna ye asali ke azosala neti azogangela ye ke nga nakolobela ye oke ye moto azokotinda. Karine aza pe na makambo ebele me alobi te, me aflashe kaka flash kaka moke wana bolemisanga, aflashe kaka moke wana
siko oyo ebele alobi ke ayebi on ne sait pas est-ce que asololaki na famille ya ba Ramses wana bandeko balobi ke makambo nyonso babimisango kaka na polele te lobaka ya moke mela bususu siko nyonso bokomi contre Karine parce que boyoki kombo ya Karine tellement esalaka bino matoi pasi il faut tokendele ye il faut tozala contre ye or que tomonaki bino bozalaki bino ensemble bozobenga na life ya Karine bozolobaki tia bavosi toyoka mais lelo bobalukeli ye bokomi contre ye soki Benita apesi bino basansaka soki ba 50 toyebi te bino mpe boza na poto bosalaka toyebi te bino bana basi yango bozalaki miyibi ya mbongo boya ndenge nini bokenda mpe misala bolukaka mibale bino basalaka bino bolukaka mais nini bozozala assoiffé d'argent boye boza na posaka ya mbongo bapesa bino YouTube yango mpe efutaka bino soki ba TikTok yango bapesa bino ba cadeau mais mettez-moi les cadeaux bazopesa bino ba fleur bazopesa bino ba cadeau bazopesa bino ba girafe bazopesa bino soki banini bazopesa bino ezokoka bino te bandeko bobanga nzambe non ekoka bino te après bokomi susu contre susu Karine nango siko Karine nango akoyela bino abokomi susu ke bashino baoyela bino koza be bino bozo bandango bino bozo banda buzo bata liboso mutu nyonso bamemaka ye na sentiment te bino soki bokendaka na sentiment bapesa bino mbongo mpo bodétruire mutu mais mutu nyonso aza neti bino te mutu nyonso azalaka assoiffé d'argent te na lokola bidon bino bosaka na posa mbongo bapesa bino mbongo toyebi te bambongo yango bosalela yango nini toyebi te bambongo yango bapesaka bino yango mboka na biso ezobonga te kaka mpona boye kope eleki ozoboma moto kaka mpona 100 ozoboma moto kaka mpona 20 kaka mpona babino baoyo lobi bozalaki liloba moko mais lelo boyo kobalusa maloba na bino eza malamu te ata moke papa Ramses na opesa conseil yo pe faut changer so ozoluka kaka intérêt na sima ya basi okozalaka moto ya bana kolakisa kaka boye na poisa kaka boye na miso ya bato bana kosala bien te yo pe soki mutu to Benita asukolaki yango na nzoto na yo fausse balobi ke soit disant oza mosali na Nzambe kende na profondeur kota penza na mabondeli o détruire oyo nyonso eza neti mututu soki basukolaki Benita yo kosukola mai na ye epai na yo kota na profondeur luka Nzambe na busolo osambela penza Nzambe na busolo osambela Nzambe na busolo ngai penza na ndimi te yo olobi ke oyebaki te ke Benita azalaki na mobali na ndako wana penza okosaki oyebaki ozalaki mpe na profit na yo wi toyebi ke biso nyonso tozalaka na profit parce que Nzambe mpe epai na biso mpe tozalaka mpe na profit epai na Nzambe oyebaki Benita azalaki moto ya TikTok deja oyebaki ye olobi ke leki no moto alakisaki ondeko na yo alakisaki na TikTok basi baza ebele na kati ya TikTok wana batula Mervin mpe azalaki mpe na TikTok wana pourquoi okendaki na Mervin te okende kaka na Benita oyebaki très bien Benita mobali na ye akotikela ye héritage oyebaki mpo kovivre nango bien sûr otala sor ezali kaka milelo na milelo dignité na yo nyonso ezobikwana na kati ya réseaux sociaux respect ata moto abandi opesa yo esili oza susu donc ti bapara na yo na bandeko na yo bakomi susu na respect te mpona koanvie biloko ya mokili biloko ya pamba oyo moko okoki kosalanaki mobali na yo ole na calme osali yango na calme me tala ndenge omikitisi humidité na yo nyonso ekoma nango wenze ngaba masina boye kaka boye parce que anvie assoiffé da koya poto assoiffé d'argent c'est ça tala sort siko soko wana bolingi bobwakela yango epai ya Karine mokonzi te osimba te bino moko bokomela yango bokodunda yango mpe bokosilisa yango mpe bino moko Karine mokonzi akozala na kati nango te bino moko bokobanda yango mpe bokosilisa yango parce que eza malamu te makambo osalaka bakongole nayebi te so bozalaka na kwiti obie bozalaka nanu tosala nanu apres tokobongisa toyebi te eloko kobongisa eza awa te
donc ezali nde yo moko omikitisi yo moko respect o babando pesa yo esili na ndenge olobi ke ozalaki président ya communauté congolaise na Chypre kuna bakitisi yo nayebi te respect o babando pesa yo soki ekozala na sirte eza susu te basi balongoli yango parce que yo moko olingaki olongola yango mpona nini mpona ozwa mbongo mpo omona na grand mpo bamona yo ke azwi mwasi influenceuse mwasi ya TikTok yabe de tous donc eloko yo olingaki bongo parce que oyo kokosa mpe ke oyebaki te mama Benita moto ya koyebisa oke Benita abala te Benita asala boye te oli overifie te olobi wi nayoki maloba oyoka liloba kaka moko kaka mpe ya mama na bango ye Benita ye wana yo okosa ke ozokosela mama na ye osali boye totika lokuta mpe tobanga Nzambe peuple de Dieu totika lokuta eleki mingi na monoko ya bakongolais bolingi kaka mbongo bolingi lukumu bolingi poto luka yango na ndenge na yo na Chypre kuna soki obundani ata poto yango ekomi epasi yango poto yango kuta tozosouffrir poto yango kuta biso tozoluka tokende na mboka kuna bakuluna nyonso Nzambe na ngai basilisela biso bakuluna wana tobanda kovivre na mboka na biso na Congo toza na mboka kitoko poto oyo tolembi malili poto oyo vi na biso nyonso esili na poto awa tofanda vi na biso nyonso kaka na poto awa Nzambe na ngai babomela biso bakuluna oyo po tokende kofanda mpe kalme na mboka na biso tozokolia mpe bio tolembi malili tolembi tobima na tongo na ba 5 heures okendaka misala na ba 6 heures okendaka misala tolingi tokezwa moto na biso ya vitamine D na biso oyo ofele na mboka na biso Congo en tout cas bakuluna oyo Nzambe bakufa baboma bango nyonso bakufa bokokufa bakuluna oyo ale bino Ramesses bozobundana donc ozokende kokaba vi na yo na tana mwasi oyo olingi te na mikende kaka mpona koma kaka na poto donc bino botikali botala exemple ya Ramesses nyonso oyo ezali kaka poto eloko mosusu te bandeko eloko mosusu te oyo ekomisi Ramesses tina niveau oyo botina ndenge boye kimutakala na ye nyonso na bango ekomi boye ezali nini poto soki bolandeli bien eza kaka poto oza mobali soki obundanaki yo moko na Chypre na yo wana obundani olingaki okota mpe poto na ndenge kalme ata ndenge bokabwani wana bongindisi wana boyindisi wana okoya mpe poto na ndenge na yo okobundana donc elakisi ke ata na nsima mwasi te okoya ata na nsima mwasi mpe mosusu ya malamu mpe okoya mais soki ezalaki ta na yo to oforce nyonso oyo ezomonana ke ezali kaka oyo bosalaki Benita azalaki na kati ya ndako ya libala mais bozokosala inceste bino mibale na kati ya ndako bozosala ekobo na kati ya ndako mobali na ye akufi te yango ezolanda bino singa ya matembele babengaka ezolanda bino bosali eloko moko ezalaka te eza bien te en tout cas bosubir yango bino moko botika Karine Mokonzi azala na ngambu na ye azala te ke akoteli mutu aza na katikati alobi verité na ye aza na verité na ye soki basala ba problème na bango boyo asalanga boyo eza rien à voir na makambo oyo ye alobi oyo aye ya komona koluba bino kuna so bapesi bino mbongo epai ya Benita bolia bokotela Benita akoya te akotala na ye pe te en tout cas napesi nanga mwa conseil na ngai napesi conseil botika ndeki motema mabe botika nde soki boyoki ke akendaki epai ya Karine oyo basalaki boye ekomi problème pourquoi alinga akende kuna tellement soki boyoki komba Karine aboma bato botika makambo wana eza malamu te botika makambo wana Karine mpe aza mpe congolaise bokolobaki bokotelaka ye kaka mwana bato asala na eloko te mwana bato asalani eza question wana te moto na moto azotala ndenge nini nakobanga Nzambe akoya mokolo nini akoya kojuge ngai na koloba nini na lukuta mpe soki elekani ebele ezalaka bien te en tout cas
Benita changer ata ozwi mobali mosusu du fait que soki ochange te soki otali mabe oyo nanu ewutaki liboso otali yango nanu te ata ozwi mibali ata premier ministre ya mboka na biso yango tozo koyoka okozalaka le même problème. Donc tala nanu kati na yo mabe oyo osalaki osenga bolimbisi basali na nzambe komo olobaki babondelaki mpo na yo tala pe bien babondelaki ndenge nini basala susu bapriere babondela susu mpo na yo basukolo susu bien soki ke ezolakisa ke ifu na famille ya papa nsango wana bakende kosukolo bakende kosambela mpo na yo sala kaka nyonso koyoka soni te bakende kosambela yo mpo boye mpe eza propre te eza duni te toyebi te na se kuna balobaka nini maloba nini babimisaki oyo baza basakata bazala bato na bato baza na bango culture basalaka culture na bango ndenge nini bino boza ba culture na bino bosalaka yango mpe ndenge nini soki bayimaka ndenge nini mbongo na bango ozwaka ebele soki bayimaka mpo na mbongo yo boko mpe mitala mpo na ngo sino te okobana ozaka le même problème yo koya kolobaki naza kaka ya be de tous na kati ya tiktok yo nde mama eza nango problème te me yo nde na kati no nde moto kosouffrir na ndako no place okofanda pete yo moto kosouffrir kotala plaisir ya bato te oyo ozotia ebele na kati ya réseaux sociaux bazokotala bazobetela maboko non moto akosouffrir eza yo moko eza 11 000 personnes te 12 000 personnes te yo moko na kati na yo mitala yo moko kati na mikitisa banga mpe Nzambe esala yo bien. Wana eza kaka conseil naza wana ni pour ni contre mais soki bino nyonso na kati ya réseaux bozali contre mpo na Karine botikaki motema mabe moto na moto azalaka na envie na ye na point de vue na ye mpe ndenge akopesa soki bayokanaka te soki aza jalouse mpo na Karine soki Karine aza mpe jalouse mpo na ye Benita wana toyebi te en tout cas nakomi na suka te Nouvela TV bokozwa video na biso kaka ndenge ezalaka kaka to like to partager to aimer to s'abonner mpe ekosala biso bien la famille merci nazotika bino babizu Nzambe na lola abomba biso na kombo na Yesu bye bye.